ezaki maite natali na mopanzi parce que avant na la pongi nasengaki baya na bébé bébé nanga na botaki batia ye pembeni nanga bazwa esui moko nazaki nango ya monene boye bagumba ngo bien batie wana ntango natali mopanzi namoni esi wana ekomi rouge misi makila ebele mosala hémorragie naesi ebengaka si basi oyo babotisaki nga lamusa bango akei ake kolamusa bango ntango ake kolamusa bango baye bazwi bebe balongoli ye batie ye na berceau bazwi nga balongoli nga mpe na mbeto wana batie nga na mbeto mosusu babandisi kosoigne nga bazoluka baarrete hémorragie wana ntango bazoluka baarrete hémorragie noka makelele wana na mokili nayebi te soki ezalaka tipa makelele ya bongo koyoka naoki makelele wana directement namoni nakabwani mibale nazobima na kati ya nzoto na nga mpe naotikala su ya kolala eloko ya liboso na ntongo nabimi na nzoto na nga na position ya kovanda natali yo me oyo atikali oyo eza ngati oyo mpe azobima eza ngati so wana ndotikala na mbetu aobouge te nabimi na nzoto na nga kobima nabimi na nzoto na nga natelemaki na espace parce que mabele oyo toza nango totambola nango na mokili mwanani atango ezalaki te nazotala mabele yango naomona ngo nzeye moto otala eloko na se ya mai nakamwe me oyo alali oyo ezanga oyo mpe atelemi awa ezanga akusheze ya liboso mpo bakusheze wana ndenge bayaki akusheze ya liboso alobi akati motema wana ezalaki ame na nga ebimi na kati ya nzoto na nga ntango ame na nga eyoki ke akusheze wana alobi akati motema place ame na nga ezalaki nzoto na nga ezobouge te namonaki onde elali na mbetu bango bazocontinue bazosima ntango alobi na moninga na ye akati motema ame na nga place nazalaki pembeni na bango na bio nakati motema te ngai eyo nazali awa nakati motema te lokola bazokanga te fo nasimba bango basenture ke nazali awa nalongwe place nazalaki nakende pa ya akusheze ya liboso eloko so eyaki okango ezalaki etamboli donc ezalaki vitesse moko na comprendre te donc soki juste na bino okende boye na meki ndeti boye na mokilo meki obwaka pa juste na komi wana ezalaki vitesse moko makasi ntango naye kokoma pa oyo ya liboso akusheze ya liboso na bi ye fo nasimbe na liboko asenture ke naza awa naoke pa oyo mibale na osimbe na lipeka ye osenture ke naza awa masere lokola aza monene ye naokanga ye masere osenture ke nazali awa nakomi pa akusheze ya liboso kokoma nakomi pa liboso akusheze ya liboso nazomona ye boye liboso na nga namoni loboko na ye naluka nasimba ekomi lokola moto alingaka nga mopepe naluka nasimba ekomi lokola moto akanga mopepe ame na nga na kati ya salle d'accouchement ezoganga me bango baoreanime nzoto na nga nazoganga nakufi te nazali awa bino botobotisanga kala te bozoloba nga nazoyoka ndeni nga nazoloba bino bozoyoka te nakufi te nazali awa bango bazokontinue ka réanimation bazoloba akati motema nalongwe pa oyo ya liboso nakolela nakoganga nakepa oyo ya mibale ntango nakepa na ye naluka nasimbe na lipeka eloko te naluka nasimbe nazomona lipeka na ye so natie loboko donc eloko te transparence donc ozosimba eloko te na mbala moko mongongo moko eyekobenganga mongongo ezalaki makasi elobi Irene na mokili bato bakufaka okufi mopepe bongo ya makasi eye efungoli porte ntango efungoli porte etomboli nga donc ndenge naotya papier oboye papier mouchoir oboye mopepe ana etombolaki nga boye ebwaki nga libanda ntango mopepe ana ebwaki nga libanda na libanda ezalaki su mokili na biso te nzela yango ezalaki na ndako te nzete te mai te ntango ebwaki nga libanda lipata moko ya mwindo ezingi nga na ceinture na nsima lokola maboko mopepe wana ezalaki lokola na maboko ebandi otindika nga na bandako okende na mosika naomona lumière na milobeli nakendaka nakoma tie esika lumière wana parce que mopepe wana ando otindika nga force nango ezalaki moyen na telema eza te efali kaka nakendaka
Voilà. Nakoma esika lumière wana ezali bongo na pema. Eloko ekamusanga ntango nazwa avancer lumière wana mpe eza koseloigne nanga pala moko namoni apparition ya bacréature mibale baza na forme ya mibali baza bambinga milai mpo batelema bien foto longola na batolo na parti na bango ya mutu suki eza te miso eza te mato eza te munoko eza te zolo eza te donc ntango eza te ezaka juste forme ovale ezolakisa pe teke miso ezalaki place oyo mato ezalaki place ezolakisa eloko te balata bateni moko akaki na loboko moko boye basimbaki fimbu tingaki baokende na nga ngai somona vision nga na omona bango boye ntango balobi na nga bongo moko aya simbi nga na gauche mosusu asimbi nga na loboko à droite kosimba basimbi nga babandi kobimisa oyo babandi kobimisa ezalaki ame na nga babimisi ame na nga baoyo namonaki wana précisement babengaka bango badémon abatteur baza mwindu makasi ntango babimisi ame na nga na kati ya nzoto nabima na nzoto moko epola makasi nzoto moko salite ya makasi nazalaka ya kotelema tutwa te nazalaka ya kogumbama mpona mokongo na nga ezalaki na kunki moko ya monene mpe molai makasi na mokili mpe namona moto akunki ya bongo te wana ebimi wana ndenge okufaki kuna kaka ndenge nakufaki wana donc ntango kaka babimisi ame na nga na kati ya nzoto oyo epa bademo wana nde sikoyo naye komimona bongo nzoto epola mpenza sali te nakunki wana na mokongo namimoni bongo na bandeki kolela parce que nzoto wana yando osala pasi ezalaki faible esala pasi na mbala moko namonaki babimaki bakei babengi papa na biso ntango babengi papa kokota okota na porte ame na nga ezalaki na mopanzi oyo na bademo na banzimba moko benga papa ya kosunga nga banzi obenga moko papa ya kobikisa nga papa tala ndenge nakomi wana tomboli loboko boye nazolakisa ye papa tala ndenge nakomi na banzi siko kofunda bademo wana ngabi papa bato depuis bayaki tande bakomisi nga papa na oyoka pasi papa ya kobikisa nga ko papa zoyoka eloko ekamusanga papa biso akota yokanga te papa na biso aleki nga na obelela ye ame na nga papa aleki papa keti esika nzoto na nga oyo elalaki ezali ekufi papa azotala wana nga na nsima papa nazobelela papa naki na accepte adefendre nga nsima liwa balekisi nga liboso bandeko bazalaki wana nazobelela bango bosunga nga bake na nga bango baza concentre na corps oyo ekufi mais ame na nga ti baomema yango na misu na bango bazalaki wana bazomona te nga nde na nde komona bango tobimi na portail ya salle d'accouchement ti tobimi maternité wana ntango tobimi na porte principale porte oyo bato nyonso bakotelaka babimelaka ezalaki su mokili oyo te ezalaki esika moko lokwa zamba so na babi lokola zamba c'est parce que komeka mwa moke kopesa image ya place wana par rapport ya ndenge tomonaka biloko na mokili ezalaki monene mpe ezalaki nzela molai kuna natambola te bademo basimba ye ngai balekisi wa koleka basimbaki nga tozokende na vitesse moko makasi ezalaki distance moko ya molai tokomi esika moko totambolaki su te tokiti sikoyo tokomokita kokita wana ezalaki kanga moko te na bademo wana tobande kokita bato ebele bato wana mpe bazalaki na badede moko alokwa nga nazalaki na bango nde basimbe nga baokitisa bango bato bakufai na bango le même jour bato tokufai na bango le même jour bato ebele so kuna faso bato baokiteleza ndeni omoni mbula soki ebanzi mbula ebanzi matanga wa ebele wana tobanda okita bongo tozokita place tokitaki bato wana tokitaki na bango bakika nzoto epola lokwanga bakunki na mokongo lokwanga bayo oyebisa biso ke esengeli totambola parce que ifallait kotambola kokendaka na meki obwaka pa liboso noki pasi na nzoto wana ebakisami na meki obwaka pa mibale naoki mati lisusu makasi nde nayekomilobela te na pema ntango na bina pema
nde babanzo beta nga lokwa ba beta ba owana mususu ba wana bando beta ba papa ba mama ba koko bana mike façon bazalela ki kuna nde bando beta bango so se retrouver place wana ata mwana na yo za ata olandele te ala moko ngongo moko ebansi koloba na biso bazoba na mokili na bino mokonzi na bino alobaki azali nzela azali solo pe aza bomoi bazoba botosaki ete pona nini bazoba bolandaki ete pona nini tango noki mongongo wana elobi na bandai kolela place nazalaki na bandi ko regretter eye kati nanga lokwa écran na kati nanga na bandi komona mikolo nyonso nazalaka na mokili bateyaka nga maloba wana nakuti mulongo mokwa mulai wana tozalaki toujours na bademo wana mulongo mokwa mulai classé yo des moments à temi na gauche na yo des moments à temi na droite na yo ka le même démon wana obasungenga na kufara masu moko na gauche mosusu na droite ba mulongo ngo ezo continuer ndenge batu bazo kufara na mokili bazo ya pokuna batu ayaka ebele zoko bazo classer biso ba classer biso na liboso ezaki na kiti moko trône moko hein kiti ya bokonzi moko ezaki wana ezaki na démon moko démon wana ezaki na forme nzoto ya mibali akina maseke mibale mbanga na ezaki moni mbanga ntaba ndenge ezalaka akina mbanga ntaba tango azoloba minu na ye ezaki minu neti ya banyama ezalaka bantaba okay suka na ye ya maboko na suka makolo ezaki lokwa ya banyama ndenge bapata banyama ezalaka mais kati ya nzoto azaki na forme mibali asimbaki baton moko ya pembe avanda na kiti wana biso nyonso baoyo tokufa na masumu mulongo liboso na ye tona kutana mulongo babande kolela pasi na bango bando lelela eleki biso ba oto yaki po biso to ando lela tozaki na pasi mais ya bango pasi c'est comme si deso ba tona mulongo wana pasi za ya makasi ba o wana pe ba kei façon bazo lelela c'est comme si pasi na bango eleki susu ba oyo basa na mulongo o bazaki liboso ba ki penda pembeni ya démon parce que démon bando benga e prince okay alobi bino nyonso ba oyo boza awa bouti na mokili na mokili obino bouti eske botosaki ye na mbala moko mongongo moko ezoloba que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit et soukarana ebandeli biso zaki parole oyo ekonanaki biso pourquoi potango tozaki na mokili ba demo na telemabi tango bozaki na mokili mokonzi na bino apesaki mibeko oyo esengelaki na bino kotosa mais botosaki te ezo suka ka bongo te eza na écran oyo ezolakisa yo tango nyonso bateyaka yo parole wana morejeta kango Iban, secrétaire d'info, la finale avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo dès 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec une maman, Azaki Bongo Mouei, des fois comme ça, Nzambe Asungi, Azanabiso vivante. Alors, Azali Bongo, na kombo ya Mama Irene, tu bengi na kombo Mama Irene, tu zani awa tu témoigner mon Nzambe, et je crois bien témoignage où il édifie ban Nzambe et belé botala biso pour tout luka pe mo tango molai, Nzamba Asungi lelo, tu zanae awa tu témoigner mon Nzambe wana. Mama Irene, bonjour d'abord, et puis santé na yo, il y a Église Christ Mobima. Bonjour Papa Yves. Bonjour Mama Irene. Nzamba zaloko muntu monani sumukolo lelo. Amen. Oui, santé ya corps du Christ eza malamu na ngolo ya Nzambe. Voilà. Yesu Christ osabi songolo. Afin Nzamba sangisi biso biso lelo. Oui. Pendant tant molai to lukio na témoignage de ba kokisi ngo lelo. Oui, na bolingo na biso. Oui, na bolingo pe mawana à permettre comme il est le maître des temps. Il m'aura permettre les autres monde na sous. Amen. Le sambo pour la bande de Bolanda biso, balanda biso religieusement et puis bazal éclairer par rapport à au news surtout Nzamba kopesa yo comme aloba à travers émission. Bon, il qu'on a coupé koloba juste zali. Seigneur Jésus-Christ au hasard, maître de toute âme, maître de toute chair.
oza maître ya ba être nyonso oh un jour ndenge bible zulu bato comparaître liboso na ye asunga biso na émission il est kamalam et puis émission oyo est apporté un plus na vie éternelle ya moko na moko esunga moko na moko pour na ko préparer malam éternité na ye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tu viens de maman prophétesse, maman pasteur, tout sœur Irène Kaka. Pour ébélé dans la garçon l'équipe na passage joana malamoko maman Mosako. Naza toujours sœur Irène Ndungu Butumbi Bwanzambi comment mulai parce que sima ya kobala Butumbi Bwanzambi yo bakisama naza toujours sœur la sœur Irène. Merci. Maman Irène Benebota la biso témoignage nayo. Je crois bien que les émissions vont partir belé bientôt. Ça l'effort ya ko le kaka copie sarabino toujours va partir ndambo. Alors et ça les makandenge nini pour que maman Irène akufa et puis azonga les choses no moi. Merci beaucoup papa Yves pour la motona. Sœur Irène au Nazali. Dans le bakeza juste ngolu ya Nzambe. Parce que le Seigneur m'a fait grâce, c'est loko a préparé kate, c'est loko na yeba kate, mais juste zaki volonté ya Yesu Kristo na kati ya vinanga. Le Seigneur Jésus-Christ va permettre à ce que na côte à 2 fois dans ces jours de mort. Donc na ça l'expérience ya kokufa 2 fois. Et le Seigneur Jésus-Christ a permis cela pour na koya koyebisa libota na ye makambo oyo ezali koleka na sima ya liwa. Pourquoi? Ezana eloko moko bayebisa nga balobi bato baye na mokili oyo babosani ke baza ba pèlerin baleki nzela. Bato baye na mokili oyo bamesani na mokili babosani ke mokolo moko tokozonga epai ya Yesu Kristo. Alors liwa eza moko ya banzela o moto azozonga epai ya Yesu Kristo. Et si maliwa eza na ba réalité o eza ya makasi pe ya sobo na bato baboya ki Yesu Kristo tango bazalaki na mokili. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce ya ko kende na séjour de mort ko vivre makambo ezoleka na kuna pe ko pesa nga mission kozonga na mokili. Précisément kozonga koya koyebisa batu ko témoigner parce que nga batsinzinga na teyate. Je crois au cours de l'émission on koloba pourquoi batsinzinga na teyate. Batsinzinga na ya juste ko témoigner. Na ya ko témoigner. Na pesa témoignage, na expliquer batu makambo nga na moni sima ya liwa. OK. Avant le 17 janvier 2005, nazaka nanga mo Kristo lokwa ba Kristo nyonso nde to monaka. OK. Nayaka ndako ya Nzambe. Nasalelaka Nzambe, nazaki plus na service ya protocole. OK. Na église nazaki nanga mo Kristo. Nazaki na apparence ba Kristo. Et nanda kuna tikala oza mo Kristo te. Parce que ela teli nanga zaki mabe. Na banga ba kolote, nazaki impoli, nazaki na via ba bar, ba boîte, ba makangu, ba zemi na longolaka, donc nazaki na vie moko ya désordre sexuel, nyonso ya mabe, nazaki ko salango. Mais l'église nazaki kolata ilamba nanga ya mulai, ibumbi nzoto. L'église nazaki nanga mwana malamu. Alors c'était difficile. L'église oyeba identité nanga ya malamu. OK. Seul le Seigneur Jésus-Christ n'a pas d'identité nanga. OK. Et tant on a besoin de mokili ba bisinga boye. Ils ont 2 événements. Au biso bato na mokili. Toza na sika ya kokima ngote. OK. Événement liboso ba bisinga balobi eza liwa. Liwa eza na moto moko te ako échapper tango ekoya na liboso na ye. Tomona bato na mbongo kokufa, tomona babola kokufa, mikolo, bana mikie, bakoko, catégorie nyonso tu ya bato bakufaka. Et ba ebisinga ba bina yana ebisa bato na mokili ke ba oyo nyonso bakokufa kati na masumu nde ba okenyo kwama. OK. Ba o bakufa ba Kristo nde bakokenyo pema. Événement mibale babi eza kozonga Yesu Kristo. Bato balinga te. Bato bandima batia tembe mukolo moko Yesu Kristo azonga na mokili oyo. Amen. Et kozonga Yesu Kristo na mokili oyo Yesu akoya kozwa mutu nyonso te. Jour enlèvement. Ba bisinga balobi yebisa bato na mokili akoya kozwa mutu nyonso te. Akoya kozwa ba Kristo
ba oyo babangaki ye mpe ba oyo batosaki ye papa Yves ntango nazalaki kuna na nsima liwa oyo nakutana ye nango eza ke bato na mokili nde tolobaka vrai chrétien na faux chrétien mais kuna vrai chrétien azalaka te faux chrétien azalaka te ou soit oza chrétien to oza païen kuna eza bongo o aza chrétien likolo moko na kati loko bon libanda te babi jésus christ akoya kozwa bachrétien donc baoyo na se ya mokili oyo batambolaki na kobanga mpe kotosa ye nsima koyamba ye nde bawana bakoherite bokonzi ya likolo alors nazalaki na nga na kati ya vie wana mpona revenir na témoignage nazalaki na kati ya vie ya désordre na église naza mokristo bapasteur batikalaka kodetecte nga te parce que na kati ya baboite pasteur aka te na kati ya bar bapasteur bazalaki te donc nga ezalaki vi na nga nazoyoka ngo kitoko pourkoi mpo bande na bango kokanga nga te mais mokolo moko bayaki osente nga ezalaki soni na service ya protocole mwana ayebanaki mwana malamu na église basente ye onaka pas frère église bien mutalibanda te ezalaka frère église te ezalaka mutalibanda païen nazalaki na nga sere na kati église nasalelaka na nga nzambe mais désordre monsa yango na bafrère mpenza bien eza te parce que nga azalaki motu déjà oyo ya vie d'où bato tokotana na bango baboite oyo tokendana na bango babar oyo tolongola bango bazemi fasi fo azalaka bapaïen azalaki païen non à l'époque nga mpe à l'époque nazalaki kaka na image ya bakristo mais en réalité nazalaki mokristo te nazalaki na nga moto na masumu e ntango batie nga zemi nalingai nalongola zemi wana naluka moyen nyonso nalongola zemi wana esimba te nazalaka na moninga moko ye tellement azalaki déjà spécialiste na temps wana abotaka déjà ayebaka mpe bamédecin ebele amemanga epa docteur ali liboso kokoma tokomaka pa docteur ali liboso docteur wana tant que c'est prononcé abi na biso boye abi kokota mwasi azokota nayoki na matoi na nga bazoyebisa nga na simba ye te so na simbi ya kokufa tellement tozalaki na biso baa mabe tobudai nga na camarade na nga atikala camarade na nga bikobanga te nayebi deuxième docteur toke pa deuxième docteur ntango toke pa deuxième docteur a répété même makambo donc même scène oyo esalamaki wana eza oyo esalamaki na docteur aliboso ye pa ye koloba lobi mwana mwasi otango azokota bayebisi nga na simba ye te so na simbi ye nalongola ezema kokufa kamana nga bikobanga te nayebi docteur mosusu atikala na tobude docteur wana toke pa troisième docteur le même jour donc ma pas troisième docteur il est pas répété même parole parce que déjà parti à deuxième docteur et comment que ça nga bien dit mais camarade nanga zaki wana sikopo no motiver nga pour y déjà mutu ba vie wana makasi kolekanga pour na HP azaki un peu avancé par rapport à nanga donc kolonga pas troisième docteur toke pas quatrième docteur et pas quatrième docteur car camarade nanga mto la ba docteur na wana toke pas quatrième docteur a reproduit au même langage. Tant à reproduire le même langage, Tobimi. Camarade n'a pas été motivé, to boudé. Ok. Pas cinquième docteur. Il y a eu ça, mon sous-soisa. Tu pas cinquième docteur à Zumbongo. Parce que si tu tambola, il sait comment il est déjà pourquoi. Abina pourquoi Bouimana nous losé mes athées. Bouya lobina 6 heures. Tu veux caniper bien bongo, tu peux s'y bongo. Lobby tu commis à 6 heures. Tu veux quoi? Koko ma to commis à bureau nae, tu te porte. Kofunga tufunga le bureau tokoti ndinga kotsa ebiso likola table tukuti mbongo topesaki alobi nanga mona mwasi na lalite butu mobimba na lalite batungisi nga na ndoto nanga namoni na longoli ozemi okufi et bayebisi nga balobi na simba yote na meka ko simba yote et le docteur cinquième docteur na ndoto na ye amoni même makambo ke ba o mususu babanda koyoka jour on a continué qui sauter natikaki mais na kati nanga nazaki toujours un espoir que un jour na olongola zemi wana na kinda nanga à l'époque nazaki na 5e des humanités non kende 6e des humanités on récupérer un bon to récupérer un bon tozongi na biso OK tant tozongi nga na kati nanga nayebaki toujours que un jour dans le molazemi wana parce que na ne kolingate crédibilité na ngai donc na zo soni na kati église we
et naye jour mosusu nazokende pa ya moninga moko nazaki na besoin ya banote ya mathématique nazokende na 20 mains précisément na 20 mains na nsima ya stade et bakotwani comme moi babar ebelebele à l'époque babar ezalaki mpenza ebele te na ndenge ya nsima wana nakepa moninga nazwi kaye ntango nazwi kaye mathématique nazozonga à l'époque nazalaki pa kokonanga na 7e rang na limité ntango nazozonga naoki mutu mo abengi nga parti ya nsima mwana mwasi telema wana na nazemi na nga mutu na ndako ayebaka te à l'époque wana ezala ba combien de mois déjà mutu ayebaki te wana ezalaki presque ba 2 mois mutu ayebaka te okay ntango naoki mwana mwasi telema na baluki natali ye ayebisi nga yo puisque na nzela wana ezalaki kaka nga na ye ayebisi nga yo natali ye na kati na nga na milobi na na makambo bazemi ozala na olinga na longola ngo na otrouve solution te mutu azobengaka nga lisusu taka à l'époque déjà mwana mabe na continuer kokende aye koyebisa ngai boye mwana mwasi telema naza na eloko akoyebisa na bude ye mais eloko ekamwisa nga ali mwana nsima na nga aye koapparaître liboso na nga eloko wana ekamwisi nga nayebisi ye nabi yo ozalaki na nsima mokomi liboso nde yeni siko ntango abenga nga déjà eloko esalamaki wana esalaki nga bien te na continue kokende aye obenga nga na kombo na nga Irène ntango abengi nga Irène ayebisi nga lobi oza na zemi wana ezalaki prise ya suka mpo nalingaki te motu ayeba donc ezalaki vraiment confidentiel donc ezalaki entre ngai moninga na nga wana na papa ya mwana na nga mobali na nga à l'époque ndenge nini motu ayebiki naza na zemi nameki nasala motu makasi ayebisi nga kombo ya koko na nga seke motu ayebi nga ayebisi nga kombo ya mama na nga abandi koyebisa nga bakombo ya bato na famille j'ai compris que c'est une personne oyo ayebi nga abi na nga oza na zemi okobota mwana mobali mwana wana okobota akozala na 2 kg 400 et c'est vrai nabota mwana mobali ntango nabotaki ye azalaki na 2 kg 400 ntango abotamaki ayebisi nga lobi batindi nga naye koyebisa yo kolongola zemi yo te nzambe azovisite yo na nzela ya kobota et abandaki kopesa nga mwa bainstruction ezalaki ebelebele na ntango wana nakomaki quand même kopesa matoi nayokaki ye tokomosala route ensemble abandi kopesa nga bainstruction eza na biloko mosusu bayebisaki ye ayebisa nga abandi kosolola na nga ezalaki mwa makambo ebelebele azosolola na nga natuni oza nani aseki ovandaka wapi ayebisi nga lobi navandaka na baplace neti boye parceque place alakisaki nga en face namonaki ezalaki église ngabi ovandaka na baplace neti boye abia biso baplace neti ya boye tozalaka biso batiaka biso na baplace ya boye bon air wana c'est comme si esprit na nga ezalaki un peu fermé moyen na poser baquestion ebele ezalaki tocontinue na ye tosali route toye kokoma ti na makadam esika efali nga nazwa transport nakende nakita nanga vers 7e rang kokoma tokomi na makadam ye atelemaki mopanzi na nga naoki makelele mopanzi mosusu ntango naoki makelele mopanzi mosusu natali kaka mwa minute moke boye nazongisa aza te na bandi kotuna sikoyo bato tozalaki na bango na arret nazalaki na motu moko natelemi na ye bomoni ye te bomoni nzela ake te mpo ekamwisi nga natalitali namoni te biso mpe eyaki liboso te bayebisi nga babe ozalaki na motu te nti oyaki ozalaki yo moko ngai yebisi bango te nazalaki na motu tobandaki kosola na ye bato bazalaki na bayebisi nga babi obandaki kosolola te obandi nde kolobaka sikoyo nayebisi bango naobi te nazalaki na motu alors namoni ke ngai na bango tose comprendre te navandaki kimia nazwi transport nake na ndako nayaki koexplike koko na nga ta makambo nakutani nango na nzela lokola ye mpe azalaki moklisto à l'époque azalaki nao na mokili ayebisi nga lobi Irène wana eza nzambe nde avisite yo oza na zemi nayebisi mpe verité naza na zemi abi kolongola te nzambe akovisite yo mais toyebi te lolenge nini akovisite yo lokola alobi bomba zemi yo bomba zemi wana alors que nazwaka décision ya kolongola so zemi te
kotika zemi wana nabomaki zemi 9 mois mais na parcours ya zemi nanga ezalaki un peu na bachose étrange oyo ebandaki kopase comme quoi na parcours ya zemi nanga ezalaki so na lali ebanda osala na moto moko aza mbinga molai pembe okotala ye te molai na ye so olikotala motu okoka te azalaka na robe moko apembe ande koya koenseigner nga na baenseignement ando apesa nga koenseigner nga sur bolingo sur le pardon sur la justice babiloko bande koenseigner nga kaka babiloko moko ya malamu et soki namekaki kosilika na journée ya koya enseigner nga sur la colère mpe baconséquence nango ya mabe akopesa nga mpe baverset oyo il faut méditer boye il faut sala boye il faut sala boye et na journée mpe nanda koyoka mongongo na ye na journée nanda koyoka ye soki neti nameki nasilika na journée okoyoka nayoki voi na ye mwa apekisinga kosilika te oyo eza mpo na yo te nsima ya kobomba zemi 9 mois esengeli naki ebota ere nakenda obota nabota lokola mwasi nyonso abota normal na voix basse nabota na intervalle ya 23h mpe 23h30 baere wana déjà nazalaki fatigué il fallait nalala pongi balalisa nga kaka na kati ya salle d'accouchement bambetu moko ezalaki wana na se ya pongi na miyoki lokola naza likolo ya mai ntango nayoki lokola naza likolo ya mai nafungoli miso ezalaki mai te natali na mopanzi parce que avant nalala pongi nasengaki baya na bebe bebe nanga nabotaki batia ye pembeni na nga bazwa esui moko nazalaki nango ya monene boye bagumba yango bien batie wana ntango natali mopanzi namoni esi wana ekomi rouge nde naye kobenga fille moko azalaki na mpasi ya kobota na kati ya salle d'accouchement ntango nabengi ye naesi ya kotala nga ntango ayatali nga bio ebimisi makila ebele mosali hémorragie naesi ebenga kasi basi oyo babotisaki nga lamusa bango akei ake kolamusa bango ntango ake kolamusa bango baye bazwi bebe balongoli ye batie ye na berceau bazwi nga balongoli nga mpe na mbeto wana batie nga na mbeto mosusu babandisi kokoswanye nga bazoluka baarrete hémorragie wana ntango bazoluka baarrete hémorragie noka makelele wana na mokili nayebi te soki ezalaka tipe makelele ya bongo je ne crois pas soki nameki moke kopesa bato ide na mokili eza kokoa eloko apema ya monene bapasoli yango sikoyo koyoka nayoki makelele wana directement namoni nakabwani mibale nazobima na kati ya nzoto na nga mpe naotikala su ya kolala eloko ya liboso na ntongo nabimi na nzoto na nga na position ya kovanda natali yo me oyo atikali oyo eza ngati oyo mpe azobima eza ngati soki wana ndotikala na mbetu aobouge te nabimi na nzoto na nga kobima nabimi na nzoto na nga natelemaki na espace parce que mabele oyo toza nango totambolaka nango na mokili mwanani atango ezalaki te nazotala mabele yango naomona ngo nzeye moto otala eloko na se ya mai nakamwe me oyo alali oyo ezanga oyo mpe atelemi awa ezanga akusheze ya liboso mpo bakusheze wana ndenge bayaki akusheze ya liboso alobi akati motema wana ezalaki ame na nga ebimi na kati ya nzoto na nga ntango ame na nga eyoki ke akusheze wana alobi akati motema place ame na nga ezalaki nzoto na nga ezobouge te namonaki onde elali na mbetu bango bazocontinue bazosima ntango alobi na moninga na ye akati motema ame na nga place nazalaki pembeni na bango na bio nakati motema te ngai eyo nazali awa nakati motema te akusheza mibale aye koconfirme aconfirme alobi ya solo akati motema ame na nga place ezalaki bango baomona nga te nga nde siko na ndo omona bango naomona nde mpe baosimba nzoto na nga nga nayebisi bango nayebisi oyo mibale nakati motema te ngai eyo nazali awa bino bato baotobotisanga kala te nazali awa ngai eyo bango bakoyoka te bakomona bango baoyoka te baomona te nde naye ntango naye koyeba bongo koloba bongo naye komilobela nga abi bango baotobotisanga kala te bango baoloba nga na oyoka
nga na oloba ndeni bango baoyoka te ma sœur lokola nabotaka hôpital ya sœur ma sœur azalaki na ma sœur alobi ya solo akati motema naye kozongisa lobi ma sœur na yo mpe nakufi te nazali awa nabi lokola bazokanga te fo nasimba bango basenture ke nazali awa nalongwe place nazalaki nakende epai ya accoucheuse ya liboso eloko so eyaki okamwisanga ezalaki etamboli donc ezalaki vitesse moko na comprendre te donc soki juste na bino okende boye na meki ndeti boye na mokilo meki obwaka pa juste nakomi wana ezalaki vitesse moko makasi e ntango naye kokóma pa oyo ya liboso accoucheuse ya liboso nabi ye fo nasimbe na liboko asentir ke naza awa naoke pa oyo ya mibale na osimbe na lipeka ye osentir ke naza ma sœur lokola aza monene ye naokanga ye ma sœur aosentir ke nazali awa nakomi epa accoucheuse ya liboso kokoma nakomi epa liboso accoucheuse ya liboso nazomona ye boye liboso na nga namoni loboko na ye naluka nasimba ekomi lokola moto alingakanga mopepe naluka nasimba ekomi lokola moto akanga mopepe ame na nga na kati ya salle d'accouchement ezoganga me bango baoreanime nzoto na nga nazoganga nakufi te nazali awa bino botobotisanga kala te bozoloba nga nazoyoka ndeni nga nazoloba bino bozoyoka te nakufi te nazali awa bango bazokontinue ka réanimation bazoloba akati motema nalongwe pa oyo ya liboso nakolela nakoganga nakepa oyo ya mibale ntango nakepa na ye naluka nasimbe na lipeka eloko te naluka nasimbe nazomona lipeka na ye so natie loboko donc eloko te transparence donc ozosimba eloko te nazolela bino botobotisanga kala te frère na nga liwo ezali liwo eza réel e bato na mokili ntango toza na mokili na bakeloko moko kosala lolendo te un jour okende le plus important ezali bongisa nzela na yo ntango ozokende je crois message oyo liboso nazopesa oyo ntango nakomaki kuna babenganga mokristo te bayebiseli nga nakufi liwa ya moto na masumu yango moni même so nazotémoigne naloba yango eza liwa ya moto na masumu eza liwa ya mokristo te eza liwa ya moto na masumu ntango nalongwe pa oyo ya mibale nakepa ma sœur nakanga ye boye nazokoka te nakanga ye donc moyen kosimba ye eza te oyo ezalaki na mokili nakoka kosimba ngo te na banzolela nakufi te wana azobaluka na kati ya salle d'accouchement ame nange ezobaluka baoyoka yango te baomona yango te ngaka naomona bango nazoka nde baoloba kati motema na mbala moko mongongo moko ekobenganga mongongo ezalaki makasi elobi Irène na mokili bato bakufaka okufi ngongo wana ntango olobi bongo nabandi sikoyo kozonga na nsima nabandi ozonga na nsima kozonga na nde kozonga na nsima nazokende ti esika balalisaki bebe na berceau kozonga na ozonga na milobeli na bi nakende nakoma ti esika bebe na nga azali nazwa ye nakende na ye mpona nini na ndeko milobela bebe na nga auti obota masika eske eza na moto moko akobokola eloko ya mwana oyo ye moko aboti eske ntango atika na mokili eza na moto moko akolinga ye lokola mwana na ye nazwa ye nakende na ye nakomi ti na berceau esika bebe azalaki mwana oyo nautaki obota ya quelques heures nameka kosimba ye nazokoka même pas kosimba ye nameki kosimba ye nakokoka même pas naye komona mbala moko mopepe na mokili oyo toza mopepe abongo ezalaka te mpe ekotikalaka kozala te mopepe bongo ya makasi eye efungoli porte ntango efungoli porte etomboli nga donc ndenge naotya papier oyo boye papier mouchoir oyo boye mopepe ana etomboleli nga boye ebwaki nga libanda ntango mopepe ana ebwaki nga libanda na libanda ezalaki su mokili na biso te nzela yango ezalaki na ndako te nzete te mai te ntango ebwaki nga libanda lipata moko ya mwindu ezingi nga na ceinture na nsima lokola maboko mopepe wana ezalaki lokola na maboko ebandi otindika nga na bandako okende na mosika naomona lumière na milobeli
nakendaka nakoma tie sika lumière wana parce que mpe pale ndo tindikanga force nango ezalaki moyen na telemeza te fallait kaka nakendaka nakoma esika lumière wana ezali bongo na pema eloko ekamusanga ntango nazwa avance lumière wana mpe eza koseloigne nanga nazwa avance lumière wana ekoma musika bongo ntango nazokende na nzela susi na nga ezalaki mwana nga atikali nauti kobota ye esika eske eza na moto moko akobokola ye eske eza na moto moko akolinga ye mopepe wana etindiki nga distance moko ya molai nsima nango ekobalolanga ntango ebaloli nga nafungoli miso nazalaki na hôpital parce que avant nakufa ndenge moto nyonso akufaka akendaka nasalaka nano arrêt cardiaque 2 fois nasalaka arrêt cardiaque 2 fois après nde nayaka mpenza kokende donc ezalaki na kati motema nazongi na kati motema nazongi nsima nde nayaki kokende ntango mopepe wana kaka ebaloli nga na ceinture naza déjà na chambre epesi nazalaki na hôpital na bota na maternité ya Mososo. Ok. Na limité, oui. Bongo naye komi mona am nange bimil su na nzoto. Tango am nange bibi na nzoto nange tikali. Mopepe ane ye fungoli support pour la 2e fois. Tombolinga tango tombolinga ememinga ikaka ndenge nakendaki liboso. Ememinga distance moko ya molai. Epana ememinga distance moko ya molai. Ekenanga ekomi place moko ebalolinga. Tango ebalolinga na ye kolamuka. Kolamuka na ye kolamuka. Na ye komona ba couchezo ba botsaki nga pembeni. Amoni ba minganga moko bazaki pembeni. Ma soeur bazaki wana. Alors tango na lamuki ba docteur wana bazui ma soeur bakie na ye mopanzi natikali na baaccoucheuse wana bande kopose nga baquestion e batuni nga soki eza mwana nga wana en esprit non wana nalamuki déjà parce que nasalaki arrêt cardiaque deux fois na kati motema nazongi siko wa 2e fois ntango nazongaki nde baaccoucheuse wana batoni nga so eza mwana na nga liboso akobota nabi eza mwana donc omonaki moko kutu ande kolela azokoka te eyo osala ke badocteur ntango bake na maseur pembeni na mosika ntango baoloba na ye nga azalaki na kapasité ya koyoka bango bayebisi maseur mwana oyo tosali nyonso tokokosala la fille aozala lisusu invité nayoki bango place nazalaki natali baaccoucheuse natuni bango nga na okufa babi te okufa te tosala nyonso mpo bika nayesi bango lokola nga na eloko asuka na kosenga bino ezali mwana na nga nauti obota ye kala te nauti obota mwana nga kala te bozwela nga ye botya ye pembeni ntina okata motema natalaka elongi na ye ezalaki facile te koyebaki ozokufa ozotika mwana oyo aza bebe moko aboyaki mosusu alobi te volonté ya suka ya bomo ya moto tokokisa yango bakendaki bazwi bebe baye batie pembeni ma soeur na baminganga wana baye pembeni natuni bango nga na okufa babi te okufa te na bandi sikoyo koexplike bango makambo oyo ngai nayokaki bango baoloba na mbala moko namoni apparition ya bacréature mibale baza na forme ya mibali baza bambinga milai mpo batelema bien fo tolongola na batolo na parti na bango ya motu suki eza te miso eza te mato eza te monoko eza te zolo eza te donc ntango eza te ezaka juste forme ovale ezolakisa pe teke miso ezalaki place oyo mato ezalaki place ezolakisa eloko te balata bateni moko kaki oyo ndeti esalisi ezwa sali te na loboko moko boye basimbaki fimbu ntango namoni bango wana nanu nasali na kati motema te bayebisi nga ke baokende na nga nga na omona bango boye e bato tozalaki na bango boye na mokili avant na kata motema bango baomona bango te nga nde na ndo omona bango
Tango balobi na nga bongo moko ya simbinga na gauche mosusu simbinga na loboko à droite kosimba basimbinga babandi kobimisa o babandi kobimisa zaki amnanga. OK. Babimisi amnanga. Ba on amona ki wana précisément babenga bango ba démon abatteur. Oh. Baza ba démon abatteur. Baza mwindu makasi. Ba démon abatteur bango baza na mission na mokili oyo. Donc baza ba missionnaire ya Satan. Ba serviteur ya Satan na mokili oyo. Bango baza na mission na bango principal ezali kosunga ame ya moto ekufa kati na masumu. Donc mutu nyonso aza na mokili il faut basunga ye akufa na masumu. Alors bazo sunga ndeni bazo sunga moto aumela na kati ya masumu. Soki moto akoti na kati ya masumu oumela na kati ya masumu otika masumu te okaka masumu elengi po jour okokufa. Soki okufika ata na lisumu moko nzamba oyambo te. OK. Et bango bazo lité jour et nuit. Bazo travailler bazo sunga batu ndenge nini bazo sunga batu na deuxième point ezali mutu aumela na kati ya masumu parce que même Lucifer Satan a dit que Jésus-Christ a zonga. Alors bango bazo sala de sorte que mutu aumela na kati ya masumu et enlèvement pardon ce qui koutiye kati na masumu mutu wana azala enlevé te atikala na période bazo benga période de tribulation. Donc bango bazo lité jour et nuit moto amnaye ils ont perdu. Alors ba démon wana bango bazalaka na bato bakoti na kati ya masumu balingi kotika te ba confesser te bato babomba ba masumu na bango soki ozo continuer c'est koza na bango soki ozo décision ya kotika ko confesser masumu na otiki bango bakite yo. So lokwa ngana zaki soi-disant mon Christo mais en réalité na ngana mon Christo te nazaki na bango. Et ba demona mingi na mokilo komona mutu azokufa ba ekozwanga tala bango yeyo tala bango wana na miso mokili na physique au mona bango te. Ya ngoni ba ndona biso mosusu bakendaka ke na fenêtre tant mutu azo bunda na kata motema azolo ba yewana na fenêtre bino bokena na fenêtre au monete. Pourquoi? Lokola nga kokufa kokaki et que bango bazalaki nanga bayaki na ngongo wana te bazalaki nanga tant nazaki na mokili bango nde basungaki nga. Alors lokola na nde kokufa kasi na masumu esengelaki na bango tomona na biso ngai na bango po bango nde po bakende na nga. OK. Tango babimisi am na nga na kati ya nzoto na bima na nzoto moko epola makasi nzoto moko salite ya makasi. Nazaka ya kotelema tout droit te nazaka kogumbama pona mukongo nanga ezaki na kunki moko ya munene pe mulayi makasi. Na mokina mpe na mona mutakunki ya bongo te. Wana ibimi wana ndenge kufa kuna. Kaka ndenge na kufaki wana. Donc tant ka babimisi am na nga na kati ya nzoto oyo. Et pas ba demo wana ndesko na yeko mimo na bongo nzoto epola penza salite na kunki wana na mkongo. Siko ba demo wana na kunki na sima wana bazolo babakomi masumu oyo abongisaki te tango azaki na mokili. Nde yango siko o na memaki. Je bien en français boss. Oui. Mutu nyonso aza na mokili. Aza mo Kristo, aza moto na masumu. Un jour akolongwa na mokili. Mais eloko mutu azokende nango simaliwa eza ba œuvre na ye, misala na ye. Lokwa na kufaki na masumu esengelaki na kende na masumu ezaki misala nanga, œuvre nanga. Ne na ye komimona na boss wana na mukongo. Nzoto o nazaki nango ya kopola. Eza nzoto oyo nakomaki nango ka simaliwa te. Kuna naki ko apprendre que eza nzoto oyo nga moko nazwaki temps ya kotonga yango tongo nazaki na mokili. Mutu nyonso aza na mokili oyo azokufa. Tozomona biso nyonso tu bandeko na biso bakufa, banzoto na bango etikala na mokili. To kuna yango na mabele et après quelque temps epola ezonga yango ba poussière. Mais mutu tango azokufa, azokata motema amna ye ezobima na nzoto.
et nzoto wana eza nzoto moto azwi temps ya koconstruire yango ntango aza nano na mokili et kati na masumu moto azoconstruire nzoto babengi corps ya péché nzoto wana natongaki yango nini na kindumba na nga na kolata mabe parce que nga na ndango na ndolata na nga kaka mabe ipende libanda bakula bapanda donc place omoni nga nabomba nzoto te nga so olati eloko molai naoseka yo mpo na nga eza kaka nake nalati yango quelque temps na église nazongi na nga nango na ndako corps wana ya péché nazwaki temps ya kotonga yango ntango nazalaki na mokili eza corps oyo bato bamimona nango nsima ya liwa alors ntango na mimoni bongo na bandaki kolela parce que nzoto wana yando osala pasi ezalaki faible esala pasi na mbala moko namonaki babimaki bakei babengi papa na biso ntango babengi papa kokota okota na porte ame na nga ezalaki na mopanzi oyo na bademo na banzimba moko kobenga papa ya kosunga nga ntango bakoti papa na biso komona na moni c'est comme si nazalaki soulagé na banzimba wana amu na nga nzoto na nga ezalaki ya kolala wana ya kokufa wana na morgue ou bien te wana na morgue te kana na kati ya salle d'accouchement nzoto na nga ezalaki ya kolala wana na mbala moko na banzo benga papa po bademona bazalaki pembeni na nga na banzo benga mbala moko papa ya kobikisa nga papa tala ndenge nakomi wana tomboli loboko boye nazolakisa ye papa tala ndenge nakomi na banzi siko kofunda bademo wana ngabi papa bato depuis bayaki tande bakomisi nga papa na oyoka pasi papa ya kobikisa nga ko papa zoyoka eloko ekamusanga papa biso akota yoka nga te papa na biso aleki nga na obelela ye amu na nga papa aleki papa keti esika nzoto na nga oyo elalaki ezali ekufi papa azotala wana nga na nsima papa nazobelela papa na omona pasi papa yo osunga nga ko papa na biso alongwe mopanzi atie misapi na miso aye kotelema pembeni na nga natie boye nazobenga papa ya kosunga nga papa na omona pasi papa bato depuis bayaki wana siko nazolakisa ye bademo wana bato depuis bayaki baosala nga pasi papa na biso azalaki na ye concentré na corps na nga oyo ezalaki wana ya kolala ya kokufa namoni bakotisi bandeko mosusu parce que na butu wana babengaki bango bayaki bakotisi bandeko mosusu baye oyo bazokota nazobelela bango boya kosunga nga ko nazomona wana nazoka pasi na mokili pasi wana ezalaka te nazoka pasi na nzoto wana nazalaki faible kilo na memaki elekaki parce que masumu wana ezalaki na mokongo ezalaki opeze masumu epezaka makasi nazolela na obi nazoka pasi bosunga nga bato depuis bayaki botala nde bazosala nga bakoti oyo akoti atelemi batikali siko baotala koro na nga nayoki bango babanzi oloba bon ire na ndo okende na église ire na bandene na ye kosambela abandene mpe kosalela nzambe bon molimo na ye kepema kaka na kimia ntango balobi molimo na ye kepema na kimia nde esika na gangaki su makasi naza na kimia te naza na pasi bosunga nga bango bazoloba bon abandeki kokende na église abandeki kosalela nde nzambe oui nayesaka bato eza na ebele ya bato tomema bafleur ya minene que ton âme se repose en paix est-ce que moto wana place aza vraiment na paix aza na kimia parce que na mokili biso baoyo toza na mokili tokosouete paix mpona moto akufi te il faut ye moko aluka paix kimia ntango aza nao na mokili e kimia wana eza kaka na kati ya yesu kristo sans jésus christ kimia eza te nsima liwa na bandeko nango baolanda biso e tosakana na sali ya ame na biso te tosakana na sali ya ame na biso te ntango oza na mokili il faut ozwa temps ya komibongisa
pour soki ozwi temps ya komibongisa te eza pasi lelo peut-être nazobeta yango lokola lisolo baoyo bazokufa baoke kuna réalité oyo bazokende kovivre yebaki soki okoti kuna eza aller sans retour au moins le Seigneur m'a fait grâce ya kozonga na mokili eza kaka ngolu yango napesaki kaka merci parce que nakana eloko oyebisi te ntango bango bazoloba ake pe mane na kimia molimo nga na oganga naza na kimia te naza na pasi bosunganga soki moto akufi na des expériences ya liwa onasali moi tant moke amu ya moto ezalaka wana nde bolela ye na debi azomona moto so akufi kati na masumu ndeti nga nazoyebisa bino boye nakufa kati na masumu na bande kosenga lisungi epa baoyo batikali na mokili nde eloko esalamaka ntango moto akufi kati na masumu na moto akufi mokristo ntango nakolobela sur la mort d'un chrétien wana le Seigneur Jésus-Christ asala yenga grâce à kokufa mokristo bomonake c'est totalement différent eliwa ya kitoko eza kokufa mokristo ki okufa moto na masumu ça c'est vrai et na bande kolela naza na pasi bango bazoloba molimo nekendo pema na kimia eza na ebele oyo biso toloba kendo pema na kimia en tout cas oyo penza azalaki mosali oyo penza oui nazalaki mosali na service à protocole nazalaki na image ya malamu na kati ya église nazalaki moto oyo azalaki na image ya malamu mais nzoka ezalaki réalité te eza na ebele ya bato na mokili toyebi aza mosali ndenge tomonelaka ye abangaka nzambe apesaka apparence ya kobanga nzambe mais oyo asalaka na nsima moto ayebi aza te e eloko nakoki oloba lelo eza ke moto nyonso aza na mokili atambola malamu kotambola na des identités te parce que ekokute yo cher ntango kolongwa na mokili oyo nga nazalaki mokristo na kati ya église me na ndako bandaki kose conforme na nga na balwa nyonso ya monde mokolo ya liwa bato bamonaki nga comme étant mokristo oyo akendaka église mpo na bango ezalaki ke naoki epema nsima liwa me nzoka nakendaki kopema te nakendaki konyokwama ame na nga ezalaki nano wana nsima liwa ezomona pasi ezonyokwama avant kutu bakende na nga parce que moto soko akufi kati na masumu ezalaka te ke oyo bakozelisa yo nanu okovanda quelque part te obandi déjà konyokwama e oyo yanga mort kuna bayebisi nga balobi eza ke mikolo na nga na mokili esilaki mpo nga kozonga bazongisanga na mokili babakisela nga nde mikolo nayaka na mokili mpo natambola ye te bayebisanga nayaka na mokili mpo nakufa jeune je crois toujours na kati ya témoignage eza na phase na koexplike makambo wana nayaka na mokili mpo na temps ebele te nayaka mpo nakufa jeune donc mikolo na nga na mokili esilaki eliwa eyaki kokuta nga na position moko ya mabe eyaki kokuta nga ke nazalaki na kati ya vie moko ya mabe masumu nasalaki nazwaki mpe ntango kokonfesi yango te yo moto na mokili ozoloba nga na okoma koko ngai fo nanuna estce tant nzambe apesa wana mokili eza mpo nuna c'est possible nzambe atindi yo na mokili mpo oumelite je crois na deuxième partie nakoexplike yango malamu ntango naolobela sur la mission okay. alors ntango basisi koloba wana naoki babo bademo baesinga babi ngonge koki il faut tokende mpona nini moto akufi aumelaka ne ntango molai mpenza ebele na mokili te am na ye fo ekende nango il faut ekende na destination ya place oyo obongisaki ntango ozalaki na mokili ntango tozokende bademo wana moko asimbinga na gauche moko asimbinga na droite basimbi am na nga bandisiko kobenda nga tokende na banzoganga balekisinga liboso ya papa sunganga bake na nga papa sunganga mpo na nga espoir na nga ezalaki lokola papa na biso ayaki matata papa na biso akointervenir nzoka papa ya mokili azalaka limité mais il y a un papa qui est le Seigneur Jésus-Christ ne oyo akotaka na baplace nyonso yenda kokaki kosunganga nsima liwa mais na mokili nga na boyaki ye lokola nga na boyaki ye parce que makambo na bandaki kosala nde bandaki kolakisaki na boyi Yesu Kristo lokola na boyaki ye naaki na accepte à défendre nga nsima liwa
Voilà. balekisi nga liboso bandeko bazaki wana nazobelela bango bosunganga bakenanga bango baza concentré na corps ekufi mais âme nanga ti baomema na misu na bango bazaki wana bazomona te nga nde na nde komona bango tobimi na porte la salle d'accouchement ti tobimi maternité wana tant tobimi na porte principale porte oyo bato nyonso bakotelaka babimelaka ezalaki su mokili oyo te ezalaki esika moko lokwa zamba so na bi lokola zamba c'est parce que komeka mwa moke kopesa image ya place wana par rapport ya ndenge tomonaka biloko na mokili ezalaki munene mpe ezalaki nzela molai kuna natambola te bademo basimba ye ngai basimbaki nga tozokende na vitesse moko makasi ezalaki distance moko ya molai tokomi esika moko totambolaki su te tokiti sikoyo tokomokita kokita tokokita wana ezalaki kanga moko te na bademo wana tobande kokita bato ebele bato wana mpe bazalaki na badede moko aloko anga nazalaki na bango nde basimba nga baokitisa bango bato bakufana bango le même jour bato tokufana bango le même jour bato ebele so kuna façon bato baokiteleza ndeni omoni mbula soki ebanzi mbula ebanzi matanga wa ebele wana tobanda okita bongo tozokita place tokitaki bato wana tokitaki na bango bakika nzoto epola lokwanga bakunki na mokongo lokwanga bato oyo biso tokutaki wana bango nyonso bazalaki nzoto ya kopola lokwanga esika wana okoyeba teke oyo azalaki mundele ntango azalaki na mokili okoyeba te oyo azalaki mwindu ntango azalaki na mokili parce que biso nyonso banzoto epola ebeba bakunki na mokongo baoyo tokutaki kuna bazolela bazoganga bazobeta bango kobeta kuna kopema eza te bazobeta biso ntango tokoma esika babeta ye biso nano te baye oyebisa biso ke esengeli totambola parce que ifallait kotambola kokendaka na meki obwaka pa liboso noki pasi na nzoto wana ebakisami na meki obwaka pa mibale naoki mati lisusu makasi nde nayekomilobela te na pema ntango na bina pema nde babanzi obetanga lokwa baobeta baoyo wana mosusu bawana bando obeta bapapa bamama bakoko bana mike façon bazalelaki kuna na nde bando obeta bango soko se retrouver place wana ata mwana na yo oza na ntango olandele te parce que souffrance oyo bazalaki nango tokute bango nango moto aokipe likambo ya moninga te mpo pasi ezalaki makasi babande konyokwama babande komona pasi alors biso mpe babandi kobeta biso frère Yves place wana atolinga obomanga na mokili na souhaité tokebona ata mpenza osimbela nga munduki olinga obomanga to simbaki lichette nde tomona lelo bandeko basimba ya machette olinga kokata nga mpenza na biki na nzela na o te na souhaité tokekuna na souhaité te parce que za place moko mabe makasi eye kosala ke ntango tozomeka kotambola nazokoka te baninga mosusu mpe batiaki bango naokoka te ifo na pema so omeki pema babeti yo lisusu makasi mais nzoto ezalaki faible moye natambola eza te mais oza oblige ya kotambola mpo place wana okokotelema te na mbala moko ngongo moko ebanzi koloba na biso bazoba na mokili na bino mokonzi na bino alobaki azali nzela azali solo mpe aza bomoi bazoba botosaki ete mpo na nini bazoba bolandaki ete mpo na nini ntango naoki mongongo wana elobi nabandaki kolela place nazalaki nabandi koregrete na mbala moko nini esalama eye kati na nga lokwa écran na kati na nga nabandi komona mikolo nyonso nazalaka na mokili bateyaka nga maloba wana siko bango bademo wana moye batanga nkombo ya yesu eza te nde bazoloba mokonzi na bino alobaki mpo kuna bazalaki claire kuna nyonso balobaka ngo boye babombaki eloko te bademo wana
balakisa biso kuna ke biso bato toza awa tozaki na mokonzi moko o aza différent na mokonzi na bango parce que mokonzi na bango c'est Satan. Biso mokonzi na biso c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bayebisi biso tango bozaki na mokili mokonzi na bino alobaki azanzela aza solo pe aza bomoi. Na bandi mbala moko komona tango nyonso nazalaka na ndako ya Nzambe tango nyonso meme na ndako leka na balabala bisika nyonso nazalaka oyo bateyaka nga ke Yesu Kristo azali nzela aza solo pe aza bomoi na pesa ye bomoi nga na lekisaki yango lelo peut-être mutu na mokili au se souvenir na événement mosusu te mais kuna nyonso eza ko apparaître na lelaki na regretaki na koma ko regretter makasi na koma ko regretter ba tant nyonso na lekisaki na ndako ya Nzambe na osali na Nzambe na service à protocole mais nzokande nazaki na nga hypocrite vie ya hypocrisie efuta rater vraiment il faut tambola na kubanga Nzambe na bosolo un jour moto alinga te akufa polio tango yaka na vie moto etokara te esenga la permission te et tout n'a pas vie à motote bongo ba o bazaki wana na kati ya kolela bazongisi balobi ezalaki envoûtement tant tozaki na mokili bademo balobi envoûtement ezalaka te tango bozalaki na mokili bayebisa bino ke siku ezali baprevenaki bino et moto nyonso aza na mokili atambusaka bomoi na ye lolenge oyo ye alingi yango omona ndeko mosusu alati eloko ya mokuse ntango opesi conseil ndeko nanga eloko mpenza olati na yo na nzoto na wana ya nzoto na nga na olata yango na nko donc kuna bademo bayebisa biso ke lolenge oyo totambolaki na mokili eza lolenge biso moko tolingaki donc mutu na mutu amitambusa lolenge alingi et tozalaki mpe averti na esika wana alors ntango toboyaki oyoka seke tosepelaki na esika wana yango toke place wana ezalaki facile te kobeta konyokwama kopemeza te pasi ya makasi pasi wana na mokili nanu ezala te mwana mpe eza nango lifelo te toli de toma toko avancer tant to avancer ndena ko na omeka ko expliquer yango malamu voilà toza ko avancer tozo continuer donc on est obligé à kotambola nzela mulai nzela ya pasi nzela ya pasi mais avant to lunga to kende kuna bato na mokili bandolo banangana ke pema na kimia ndenge to souhaita bato belé ndenge to memela bato belé ba fleur ndenge to mona oui muto penza servaki Nzambe simaliwa na yake kopema wana eza juste obiso to loba na mokili réalité ya monene réalité ya makasi za kasimaliwa o mutu ye moko ake ko vivre OK to yako ko mesika moko nakuti mulongo moko mulai wana tozaki toujours na ba demo wana mulongo moko mulai penza makasi babanzo classer biso na mulongo wana soki ba classer yo demo mo ya temi na gauche na yo demo mo temi na droite na yo ka le même demo wana o basungenga na kufa na masu moko na gauche mosusu na droite ba mulongo ngo ezo continuer ndenge batu bazo kufa na mokili bazo ya pokuna batu yake ebele zoko bazo classer biso ba classer biso na liboso ezaki na kiti moko trône moko kiti ya bokonzi moko ezaki wana ezaki na demo moko demo wana ezaki na forme nzoto ya mibali akina maseke mibale mbanga na ezaki moni mbanga ntaba ndenge ezalaka akina mbanga ntaba tango azoloba minu na ye ezaki minu neti ya banyama ezalaka bantaba OK suka na ye ya maboko na suka makolo ezaki lokwa ya banyama ndenge bapata banyama ezalaka mais kati ya nzoto azaki na forme mibali asimbaki baton moko ya pembe avant na kiti wana biso nyonso bao tokufa na masumu mulongo liboso na ye na kosala constat moko mutu moko azolongwaka na mulongo place bao mema ye pe na ye OK mais soki bakena mutu wana
place ake akobeta crime makasi biso tomona te. Alors bato na kutena mulongo tozo kaka bato na kutena mulongo babande kolela pasi na bango bando lelela l'équipe biso ba oto yaki po biso tondo lela tozaki na pasi mais ya bango pasi c'est comme si deso batio na mulongo na pasi za ya makasi ba o wana pe ba kei façon bazo lelela c'est comme si pasi na bango l'équipe susu ba oyo baza na mulongo bazo kende wapi apena ya bakite place ngo ba na biso wapi na début na kino na connaissance ya place wana te nambala moko ba o bazaki liboso ba ki penda pembeni ya démon parce que démon bando benga e prince. OK. Donc moko ya bana Satan bando benga e prince. Nambala moko ba o bazaki pembeni na e po biso to ki be musika. Banzo ebisa ba lobi pardon. Sala biso ngolu. Tozonga na mokili. Tokendo bongo. Sko mongongo wana o bango baganga ki pardon ba mususu bazozwat bisope to kokota na elon wana ngape na kota ki na elon wana na bandi ko senga pardon sala bisongolu sala ngangolu na zonga na mokili na ke bongo la motema na ko comprendre place wana ke vinyo surtout na tambola ki wana na mokili ezaki vi mabe donc awe komi likambo senga grâce to zonga na mokili poto bongo la motema Pardon, sala bisongolu. Bisonyo sokuna tozolela. Kuna bana teke muto azaki président, azaki roi, azaki prince, azaki homme d'affaires, azaki azate. Na bande ko ba servir à Satan na ebisa bango. Il est temps batika. Parce que si maliwa Satan récompense mutu mokoti. Même ba o ba servir yelelo, ba adepte ba servir yelelo. Na banga ate ko no ebisa bango. Batika oazana kindo katika oazana donc quelle question misala molilo zana ngotika parce que Satan simaliwa a éleva ka mutu mokoti. OK. Et to bandi kolela tangu tozolela ba demona ba zaki wana nyonso na prince Satan wana temi na kitya banzo seka biso ba bandi ko seka biso loko alika mosusu si makosisa koseka biso eza biloko misato alobaki na biso sous forme ba question eloko ali boso a rappela biso bino bosenga bozonga na mokili na mokili bino bosenga bozonga bouti kuna a rappela biso keza na mwangonga muke touti na mokili wana eloko ali boso atuni na mokili bino bouti eske boyambaki ye kuna ndenge na ota koloba kala te awa bademo batanga kombo ya Yesu Kristo te ba mekaka te voilà eske boyambaki ye na mokilo bino bauti bayebisaki bino po boya awa te sengelaki boyamba ye ndeko Yves tango nazalaki na mokili nayambaka Yesu ndenge bato nyonso lelo balobaka bayamba Yesu nayambaka ye ndenge bato batelemaka basaleli bango prière ya koyamba Yesu nga basalela ngango mais sima ya liwana nga bademo bayebisa bademo ba anste naza clair bademo bayebisa nga ke na tikalaka koyamba mokonzi te nandeni nga kasi nazalaki na banzolo ba nayambaki ye bademo bazalaki na nga babi otikala oyamba ye te po soki oyambaki ye olinga kotikala moto na kala te olinga kokoma moto na sika nakuta bademo baza na connaissance ya parole de Dieu. OK. Bademo bayebi parole de Dieu. Et kuna ezateke banyokola mutuka pamba bwete bazolakisa yo na écriture makomi na nzambe o ezo condamner yo ezaka ateke bayebisi yo ka tobeta yo pozaki ndumba te bakolakisa yo makomi oyo e condamner yo neti buku ya leta ko kuneza bungu balobi tango yambaka mokonzi na bino otikala kaka moto na kala okomaka moto na sikate et lokolo komaka moto na sikate mokonzi na bino otikala koyeba yete otikala kape koyamba yete na lelaki na regretaki parce que c'est écrit na kati ya Bible na regretaki parce que tango yo zolela ozo regretter bango bosika yo bazo tshula yo sima ya kochola pe koseka biso ona biso tozolela
aye koyebisa biso lokwa bibale ezalaki lokwa mo motuna question alobi bino nyonso baoyo boza awa bouti na mokili na mokili oyo bino bouti eske botosaki ye na mbala moko mongongo moko ezoloba que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et soukarana, et bandeli lissus. Hey, na eko raisonner ba te yakangango. Mokanda ya mibeko elongwa liboso na yote. Tanga yango tongo pe pourquoi? To sapetia na misala. Ngana izolo ma deva ndeko yo. Donc ezolo ma liboso ndeko a trône, azaki na trône wana. Parce que biso nyo soba oto kufena masumu tozo kango. Okay. Alors, ezaki parole oyo et condamnaki biso. Pourquoi? Pourtant tozaki na mokili, ba demo na telemabi, tango bozaki na mokili mokonzi na bino apesaki mibeko oyo esengelaki na bino kotosa, mais botosa kité. Déjà le gars moto kangami na l'état, l'article ezokanga ya ba loi ya mboka ezokanga. Ezokanga yo bongo. OK. Ndeko ne sa makabongo. Papa tumuso bakanisa basoko kufina masumo, OK kuna bako baka. Yo, ozaki moyibi, yo ozaki te. Eza na parole bazola kisayo ke est condamné, oza condamné par rapport ya parole. Bongo avant okufa soko sengi bolimbisi. Oui, soko sengi bolimbisi eza problème te. Soko sengi bolimbisi o abandonné na yo wana. Et l'ongwe, Seigneur Jésus-Christ a l'émission. Donc, il y a qui sans pourtant se repentir. Sans pour autant se repentir. Ok. Sans pour autant se repentir. Bien que Moutouana Bandaki n'ait pas bimelanga, mais n'a pas qu'à temps et à repentance. Ok. C'était ça mon problème. N'a pas qu'à tenter à repentance, n'a pas qu'à temps à rebonxater. Et puis, on a continué toujours dans la fornication pour nous acquérir mon balou à balangati. Et n'a pas continué à causer la naïe. Donc, oui, donc on a acquis la vie ou on a acquis malamoté. Bongo. Tango alobi bongo na nzo regretter na nzikolela. Alors tango alobi bongo ezo suka ka bongo te. Eza na écran o ezo lakisa yo tango nyonso bateyaka yo parole wana mo rejeta kango. Soki ezaki na église na bino ye, soki ezaki na nzela tango ozo lekaye, soki ezaki donc ozako nyonso ozomona. Ozomona nyonso eloko te nyonso na mokili oyo tosalaka eza enregistré. Seconde par seconde, il y a vu une petite lecture dans mon a enregistré. Il y a des locaux mon côté et quoi échapper si maliwa. Tant que banzo lela, tozo ganga, trop biso to senga miséricorde par ouana. Pas des mots. Ne ko ebisa biso loko misato alobi bino nyonso ba obozawa. Boti na mokili. Na mokili obino boti. Est-ce que bo salela kié? Pona mokili ba bisa ki bino bosala ngala nzolo bangala salela kié parce que ngata na ngana élection na service à protocole. Ngala salela kié ba demo bazaki pembeni nga balobi te otikala osalela ete. Yeba ke mokonzi na bino ya mbara misala bato na masumu te. Yo zaki kati na masumu moyeba ya mbara misala na yo ezaki te. Ah na lelaki. Na regretaki na bandaki kolela. Parce que place wana ata bazaki mwasi na mbali. Oh, beaucoup fin accident moko. Oh, beaucoup fin papa, maman, bana. Mouta occupé mon ingazati. Mouta kolandeli kamba mon ingazati ezaki souffrance. Bongo, et l'eau koni ni yaki osala maliso soba o bazaki liboso. Ba ebisi de mona ba bisa bisongolo. Pardon. Pas si eleki makasi biso peto manzo ganga. Pas si eleki makasi, pas si eleki pourquoi? Et l'eau on a compris qu'on est sala pas si makasi zanini. Ko beta kakate. Mais réalité oyo kutikuna na mokili bateyaki yo yango refusaki yango parce que na mokili muto osala lolendo ami mona ye yanke ye ayebi parce que okomi kuna oyo omona que ngana yebite naza yanke te nzoka il fallait tango nazaki na mokili na to sande makomi oyo bateyaki nga parce que oyo komona ke na perdre ki temps nanga inutile na bambiansa mokili na bisengo mokili oh il fallait na landa na nganzela ya nzambe nde loko wana stressa kapasi ke loko penza réellement bateya kingango et loko ba bisenga nga na zaki na refusa kiango yango il faut faire très attention na bato ba s'opposa quand la parole de Dieu c'est très dangereux. Voilà, merci beaucoup maman Irène, tu as na souka na première partie na biso. Je crois bien, bandeko bolandi biso la première partie, mais on va pas se séparer comme ça. Tu as na souka, Moussali Nzambe, Papa Jean, Ozali Bongo Moulongani, ya Maman Irène,
akoéclairer bana nzambe pendant 10 minutes encore pour que bana nzambe oyo bakomprenaki te mama Irène alobaki sikoyo na makomi na nzambe. Alors ezala malamu mingi mama Irène. La deuxième partie tu retrouver nini oyo ekozala comme message, comme témoignage pendant 2 minutes au Tikelio, et puis numéro de téléphone Papa Jean Aropesa c'est affiché, et déjà dans l'écran Nabiso Papa Jean Aropesa na souka après prédication naie et maman dans Tikelio pour 2 minutes. Deuxième partie tu relobela nini et puis tokende bongo la troisième partie. Oui, na ngolu ya Nzambe, si le Seigneur nous fait grâce. La deuxième partie donc continuer toujours na liwa ya moto na masumu kuna siko na okende kolobela ba souffrance nini o batu bazomona sima ya liwa biloko tosalanga na mokili biloko satana bimiseli biso na mokili makambo tozomona na mokili ba réalité o tozo vivre na mokili na kolobela ngo malamu pe na kokota na mozindo nango sima ya liwa. Donc souffrance o batu bazo vivre kuna nde yango tokolobela sima ya liwa pour Jésus Christ azwa lokumu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, avant toute chose, j'aurais voulu d'abord me présenter. Moi, c'est l'évangéliste Jean Bedel Butumbi Wanzambi, les responsables du ministère spirituel, du ministère du réveil spirituel Sainteté à l'Éternel. Je suis l'époux à la servante de Dieu Irène Ndongo Butumbi Wanzambi qui vient de témoigner tout à l'heure en vous expliquant son expérience de la mort à la vie. Je sais beaucoup de gens se posent des questions en disant est-ce que réellement un mort peut-il revenir à la vie? Mais avant toute chose, nous avons préféré que ce témoignage soit accompagné des enseignements. Et le thème de ce témoignage et de cet enseignement, bien sûr, est où passeras-tu ton éternité après la mort? Car l'enfer et le paradis sont bien réels. Nous connaissons tous que les gens sont en train de mourir et un jour, toi et moi, nous mourrons. Mais après la mort, il y a une vie qui continue, il y a une réalité, bien sûr, que chacun d'entre nous, après avoir passé son séjour sur la terre, nous quitterons tous la terre pour une autre destination. C'est-à-dire, soit vous mourrez pour aller vous reposer, ou soit vous mourrez pour aller être tourmenté pendant toute une éternité, c'est-à-dire pendant des siècles et des siècles. Cet enseignement est basé d'abord dans la parole qui est tirée du livre de Luc, Luc chapitre 16, au verset 19, au verset 31. Mais avant de lire ce texte, j'aurais voulu d'abord vous expliquer en vous disant que c'est une vérité, que Dieu est capable d'amener quelqu'un dans le séjour des morts, là où il y a les morts, et les ramener à la vie. Parce que beaucoup n'arrivent pas à croire, beaucoup doutent, beaucoup se disent que c'est impossible que quelqu'un meurt, revient à la vie. Mais je vous garantis que dans la Bible, le Seigneur nous a tout donné comme détail de la vie qui se passe après la mort. Mais en ce qui concerne la plus grande question que beaucoup d'entre nous se posent, est-ce que quelqu'un peut mourir et revenir à la vie pour nous dire de ce qu'est la vie après la mort? Oui. Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles avec moi ensemble, de lire notre premier texte avant de passer à autre chose. Nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2, au verset 6. 1 Samuel chapitre 2, le verset 6, la parole de Dieu déclare: L'Éternel fait mourir et il fait vivre.
il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Je relis le texte. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible qui est la parole de Dieu, le Seigneur veut tout simplement nous dire qu'il est capable de faire mourir et d'amener la personne qui l'a fait mourir dans le séjour des morts plutôt, et les ramener encore à la vie. Ce qui revient à dire que vous n'avez aucun doute de dire que ce n'est pas possible que quelqu'un puisse mourir 2 fois et revenir à la vie. Non, la Bible nous a donné la précision dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 6 que le Seigneur est capable de faire mourir et d'amener quelqu'un dans les séjours des morts et de le ramener à la vie. Pourquoi le Seigneur doit-il tuer quelqu'un, l'amener dans les séjours des morts et le ramener à la vie? Je pense que c'est là où nous allons maintenant entrer en profondeur pour qu'ensemble nous puissions comprendre l'importance et l'impact du fait que le Seigneur, dans notre génération, il commence à amener les gens en enfer, dans les séjours des morts, et les ramener à la vie, afin que ces derniers puissent témoigner et que toi et moi, nous puissions mettre nos vies en ordre, afin que lorsque nous quitterons sur la terre, que nous allions dans un bon endroit qui est réservé pour les saints. Je venais tout à l'heure de vous dire que ce grand thème qui est « Où passera-t-il ton éternité après la mort ?» car le paradis et l'enfer sont bien réels, est tiré du livre de Luc chapitre 16 au verset 19 à 31. J'aurais voulu que tu ouvres la Bible avec moi, que nous puissions tous lire ensemble, parce que c'est un enseignement que nous allons tous veiller, parce qu'il y aura des questions que vous allez nous poser. Et toutes les questions que vous allez nous poser en conformité du témoignage, nous aurons la capacité de vous répondre par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Parce que ce témoignage a les assises. Il y a toutes les choses que vous entendrez de la part de la servante de Dieu, nous serons capables à vous montrer cela bibliquement parlant. Nous lisons d'abord les textes de Luc chapitre 16 au verset 19 à 31. La Bible nous parle d'un parabole très intéressant. La Bible dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fer lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi, il fut enseveli dans les séjours des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me réfléchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. La parole du Seigneur. Peuple de Dieu, serviteurs et servantes, la Bible nous parle d'une très belle histoire de 2 hommes qui ont vécu sur la terre comme toi et moi.
La Bible nous décrit que l'un était pauvre et l'autre était riche. Mais un jour, les deux sont morts. Et la Bible, pour nous aider à comprendre, parce que la vie après la mort reste toujours un mystère, reste toujours quelque chose que toute personne se pose des questions de savoir est-ce que réellement après la mort, où est-ce que les gens vont? Lorsqu'on était enfant, on nous disait souvent que non, si quelqu'un meurt, si quelqu'un quitte la terre à travers la mort, il va aller dans une ville ou dans un village. Mais le Seigneur avait compris que l'humanité n'avait pas la vérité à la question concernant la vie après la mort. Et le Seigneur a permis à travers ces paraboles pour nous aider à comprendre la réalité de la vie après la mort. Et ici, la Bible nous dit, le pauvre Lazare et l'homme riche, lorsqu'ils sont morts, les deux ne sont pas allés dans une même destination. La Bible nous dit, l'un est allé dans les lieux de tourment, l'autre dans les seins d'Abraham. Ce qui revient dire, après la mort, il y a deux destinations. Que personne ne vous trompe. Après la mort, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4 destinations, il n'y a que 2. La première destination, c'est ce que la Bible nous dit, nous parle des lieux de tourment. Et la deuxième destination, c'est ce que nous appelons les lieux de repos. Pourquoi les deux destinations? Parce que le Seigneur, par sa grâce, il a envoyé Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité. C'est en Jésus-Christ que nous avons la possibilité d'aller dans les lieux de repos. Quiconque meurt en dehors de Christ ne peut jamais entrer au paradis ni aller dans les lieux de repos. Je pense qu'il y a des appellations qui créent beaucoup de polémiques et beaucoup de problèmes entre lieux de tourment ou enfer ou lieux de repos, paradis. Je pense qu'on y arrivera parce qu'on aura beaucoup de temps à expliquer ces choses. Mais ce que j'aime de cette histoire est que le Seigneur parle des personnes qui étaient sur la terre et les deux sont morts. L'un a été enseveli, amené par les anges dans les lieux de repos ou dans les seins d'Abraham. L'autre est mort, il est allé dans les lieux de tourment. Mais celui qui était dans les lieux de tourment, la Bible me dit clairement, il regarda de loin, il vit le père Abraham et l'homme et le pauvre Lazare. Et la Bible me dit, l'homme riche s'écria. Et là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que après la mort, les gens ont la capacité de se reconnaître. Parce que l'homme riche a dit reconnaître le pauvre Lazare, la personne à qui ils étaient avec lui sur la terre. Il a reconnu aussi le père Abraham. Après la mort, les gens se reconnaissent. Ce qui vient dire que ce que nous enterrons, c'est le corps. Mais l'âme a la capacité de reconnaître toutes les personnes à qui vous vous êtes rencontrés avec lui sur la terre. C'est pourquoi l'homme riche, dans les séjours des morts, dans les lieux de tourment, il a dit, il a vu de loin le père Abraham avec Lazare dans son sein. Et là, il s'écria pour dire au père Abraham, envoie s'il te plaît Lazare, qu'il puisse m'amener un peu de l'eau. Et là, nous comprenons tous ensemble qu'après la mort, les gens continueront à avoir soif. La Bible nous a donné encore beaucoup de précisions qu'il a demandé de l'eau auprès d'Abraham. Et le père Abraham lui a dit, mais ne sais-tu pas qu'entre vous et nous, il y a un abîme? Personne de notre côté ne peut venir vers vous, ni personne de vous ne peut venir vers nous. Ce qui revient dire qu'après la mort, on ne peut pas changer de destination. Si tu mourais aujourd'hui et que tu allais dans les lieux de tourment, tu ne peux pas quitter les lieux de tourment pour aller dans les lieux de repos. C'est impossible. La seule chose que tu peux faire maintenant, c'est se repentir et donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, afin de quitter la mauvaise destination que tu as empruntée par rapport à la vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Et nous continuons pour dire que le père Abraham lui dit non, c'est impossible que Lazare vienne là où tu es pour t'amener de l'eau. L'homme riche continue. Il dit, Père Abraham, je te prie, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses réenvoyer le pauvre Lazare, qu'il aille, qu'il revienne sur la terre pour aller révéler le ministère de la vie après la mort auprès de mes 5 frères que j'ai dit laisser. Le père Abraham dit,
Il répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme riche, après avoir rendu compte qu'il était dans les lieux de tourment, parce que c'est une réalité qu'il ne connaissait pas, il a commencé à plaider pour ses frères qui sont restés sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ceux qui sont encore en vie qui ont la capacité de se repentir ou de mettre en ordre leur vie. Il n'y a plus de repentance pour les morts. C'est pourquoi la Bible nous dit, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu de vivants. Et la personne de l'homme riche, après avoir se retrouvé dans les lieux de tourment, il a compris que pour lui c'était déjà trop tard. Mais il y a encore la possibilité que ses frères écoutent et se répandent pour qu'ils n'aillent pas dans les lieux de tourment. J'ai toujours posé à beaucoup de gens là cette question. Si c'était toi à la place de l'homme riche, est-ce que tu pouvais plaider pour tes frères de la même façon qu'il a fait? C'est qu'il vient de dire que quel que soit ce qu'il avait, l'état où il s'était retrouvé, où il ne pouvait plus réparer, il continuait à avoir la compassion pour ses frères. Et la Bible nous dit, le père Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Les 5 frères dont l'homme riche était en train de plaider, les 5 frères représentent les 5 continents. L'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. L'homme riche était en train de plaider pour dire au père Abraham, avec l'incrédulité des hommes actuellement sur la terre, bien sûr, il y a des prédicateurs. Les gens prêchent. Les prédicateurs de la vérité, bien qu'ils ne sont plus nombreux, mais quand même, il y a des gens qui disent la vérité, qui prêchent la vérité. Ces gens-là sont devenus des incrédules. Mais si quelqu'un de mort revenait à la vie et les rencontrait les choses qu'il a vécues après la mort, ces gens-là se repentiront. Le père Abraham a dit non. S'ils ne se repentent pas après avoir écouté les enseignements de Moïse et des prophètes, même si un homme mort revenait à la vie, ces gens-là ne se repentiront pas. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a entendu la demande de l'homme riche. Il nous a ramené quelqu'un qui était mort, qui est allé en enfer, qui est allé au paradis, pour revenir enfin de t'avertir, de te dire que bien que tu sois riche, pauvre, que tu sois intellectuel, que tu sois au village, en ville, en Amérique, en Asie, en Océanie, partout où tu te retrouves, si tu mourrais sans Christ aujourd'hui, tu iras souffrir dans les lieux des tourments. Voilà, c'était juste la première partie de notre témoignage et enseignement. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous aurons tout notre temps à vous accompagner pour vous aider à mettre vos vies en ordre avec le Seigneur. L'objectif de ce programme est que nous voulons que les vrais chrétiens, les vrais brebis du Seigneur se convertissent, qu'ils puissent marcher dans la sainteté ou dans la sanctification totale, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous vous aiderons à travers cet enseignement comment mettre sa vie en ordre avec le Seigneur, que ceux qui sont encore dans les ténèbres, ceux qui vivent encore dans les péchés, qu'ils puissent abandonner, car le Seigneur Jésus-Christ revient déjà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment.